biso mo pe tamboli na biso ezalaki bavoyou ezalaki bagene konganga butu na moi kasi yo oyo kanga te koyo kanga te. Nathalie azali neti motu ya train biso tozali ba wagon hein? Alors Sata a géré que ako kata train motu ya train ale ba wagon esa nini Ekoya, beau salutation. Dans passant, Kolobanga Yahweh Ezali, Erebanteli Yamayele, pour tout ça, Yango, Boko Salaka, Boye Bokati. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, Taba, ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarte construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, bazu wapi. Il y a eu un peu comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Les moitiés rêve okuma. On ligne osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaarcrème.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banabourat. pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, Masse Yango na ba parti oyo lingi vimba.
Simaya 3 mois, on suit résultat. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LBG, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Rafenguindou. Eh ben, on est makambo. Bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Rafenguindou. Aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo Promo. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est Sato Babango avec Yves Pan, tous directeur des infos. La fréquence avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV. Avec les boss américains, Raf Ngindou de Boss Adassi. Merci à toi, Raskang, le super pro caméraman, le RDC, ainsi que les cordons qui assistent CGPN. Là, je dis, gars, merci comme ça à mon vieux que j'aime bien. Dominique qui est ça pour son Sakata, vraiment à Londres. Et Bambo Tebele, Jean-Robert Kalala, les savants de l'RDC, Mouté, maman, Nicole, maman, la parfaite, à Paris. Maman, Minine, et Mamouté, mais tous, peuple, un béton, maman, Likelemba, le professeur Claude Ndombasi. Bambo Tebele, maman, et Minine, et Mamouté, mais tous, peuple, un béton, maman, Likelemba, Billy Vumuka Fondation. Tous on va vivre nos orphelins, voilà, pour prendre du beau, na Katia Canada, Topisi Bambo Tebele, ainsi que mon ami Jean Moulumba, unité sortie de Bruxelles, voilà. Toza na Martin Makoma, Bobby Famille Makoma, très bien. Et au Basala, œuvre qui tourne na Katia Mboga na Biso, et Boyebi Bango, Tutala Makoma, Nathalie Makoma, Pengani Makoma, Mena Toza na Martin Makoma, Baza Belé, mais tout tangi, Oyo, Batupe, Bayebaki, Lelo, Botuna Bango, Bakenda Wapi. Toza Lelona Martin Makoma en la ville de Kinshasa. C'est pour la première fois bien où il y a déjà et Mbote Bandigo déjà. Il y a les personnes qui Mbote Makasi na ya abanda kala esali wa mikole belé donc na ye parce que na ye pour na projet pe na mystère de na ministère pour s'excuser pour la lingala ngai tout comme d'habitude donc le quoi na ye awa ezaki pour na tina ya on a sepelé mingi ce qui nous a fait possibilité de s'occuper de la pour Nayango. Merci, grand merci aussi Naropé Sanandegonanga, Christophe Moulefeti, Papa Nariben, Talabiso, depuis Paris. Et voilà, comment tu as trouvé Kinshasa au moins par rapport à Bateau, déjà au Leka, comment vit la Kinshasa? Vérité, toujours saute la vérité aux ala bien. Donc, dès la monarchie aussi que et ça, les sous propres vraiment tendent à la liboso. Dommage parce que biso vraiment zambo cannabis, ceux qui trottaient les mains vraiment, to s'inquiéter nango, ceux qui t'occupent kabanda cannabis moroté, mais t'occupent pe banzela nyoso et bonga. Ceux qui ont vraiment ignoré la force de balobaka, wande mbokannabis et bonga. Mais pour le moment, ils ont vraiment très désordre na banzela. Ils ont payé ça mingi. Voilà. Est-ce qu'il y a un conduit dans le bimi? Jamais. Nous féliciter le chauffeur parce qu'il y a des place ceux qui voient la voiture, on essaie comment qu'il le colle à Moukineti sardine. Voilà, ça c'est bien. Et maintenant, bande wata la biso bangi relater biso histoire parce que bande koloko la John Lobi la benga kibiso. Exhibé dans les États-Unis, José il a JB Service, agent d'Assiri, Pang de moi à Munka Cancel, veuve parfaitement na tunga, Benga Kibiso, Batuna. Histoire d'abord au relaté biso, il y a Makoma, famille Makoma, Nanya Banda, Pesa, sentiment pour que famille mobile Mabako Yemba, est-ce que famille Makoma, église Bimandem te Bimisi Bino, tout ça, Bande Bango Bango, à ce moment là biso. D'abord, ezali église te mutebi misaramuto. Eza église te, église ko saramuto et lorota, mais mutu faut salande église na motema na ye. Parce que église a sole banda wapi na motema.
toza bana nzambe ndenge tobaka tokota vraiment na ndenge alobi na Jean chapitre 4 les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et vérité. Soki vraiment to comprendre maloba nzambe na modindo to comprendre que eza te que église moto esalaka moto mais moto asalaka église. Donc biso tokoli na bima et puis bima ezali église oyo ekomami peta etongami na maboko na kombo ya nzambe na kombo ya mwana na Yesu Masiya. Mais moto akoki kosala yango ye moko salite selon ndenge ye azo conduite na ezali. Voilà, vous avez na bima ya commune nini ya quartier nini? Nayebi te nazali mwana moke donc naza sir ezalaki lemba. Mais nde oyebi baeglise eza neti baculture baeglise eza neti barace ya bato tozali na bachinois tozali na bamindele tozali na banoir mais moto na moto akoki kotonga ndako na ye malamu ou bien mabe donc baeglise ezali bitonga oyo ezouta na kati na mitema na biso yo moko so oza na kati na bima ou bien oza na église mosusu il faut ozala mwana nzambe na vérité. Donc biso tokoli na bima et puis toyebi Seigneur na kati wana et puis ti lelo totambolaka na bolingo ya Seigneur et la kisite que tozali bima mais tozali de bana ya Seigneur bana Jésus Christ mutu nyonso akenda na église akenda po visiter tatane mais azali nde mwana ya Nzambe. Donc biso wana yango moni biso tokumisaka Nzambe ti lelo na ba église nyonso o Nzambe apesi biso ke tokende po ete to encourager bana na ye. Voilà. Merci. Et kokene na bilo na poto est-ce que ezana bande comme ça botama na poto to bino nyusu to bozali na Kinshasa après boke poto nde boke ko evoye susu na musala ko salela nkolo kati na loyembo te biso nyusu to botama ki awa ngana botama na mama yembo. Donc oui donc mais na longwa ki atona saki na ba 6 ans 7 ans moi okay. Tala Nathalie Pengani Nathalie ya botama na Gabon. Oui, donc bisonia sosimango to botama na mama yembo. Bon, to kenda ton to zaba na mike yangwana na ton za ba 6 ans ko garder nyo sauté o ezalaki ndenge ezalaki. À partir ya Gabon de egosa kebo kende mikilia poto te ba para bazaki déjà kuna bazande na ba misana ba pe na Gabon pe na Allemagne na Hollande. Donc yango ezaka bongo bandaka to zali déjà nationalité hollandais banda bomwana. Donc bon non na tuna pété ndengo yozo tuna siko e bodlongwa ki ndenge ni voyelem suna tuna. Voilà, ça c'est bien. Réalité biso mena histoire ngi banda comment est-ce que papa mutabanda koyemba soit maman et nabino bana nani apesa sentiment apesa go et pas ya bandeko tout bino nyoso ko sala musique. Ezali ton nazaki mwana moke siko esasko biloko en esprit. Ton nazaki mwana moke je me rappelle nazaki na ba 5 ans. Prophète moko na église ya bima lobaki ke bana soki bokei na mboka ya poto pa ba para na bino boyeba ke boko yemba po na Seigneur. Et puis disque kalabando bengo disque ezo volé na likolo mokili nyonso eza kolakisa ngo lisapi elakisi ke bokokende partout na mokili mobimba koyemba ba chinois bango tu baoyemba na lingala à partir ya nzembo na bino ngana azalaki na 5 ans wana et puis natali tante na ngai ma ici nalobi azoloba nini yebisa tika nga na linga robeta bale mais ndenge nzambe alobaki ndenge esilaki kokokisama pe esili kokokisama so nani abandaki nde loyembo abandi koyemba ndeko alandi nani alandi na sima lisusu pour que lelo beaucoup ma famille makoma parce que système to monyo pe comme pe mo belé la ville qui ça bato ba koyemba en famille toujours ndenge bino banda et c'était d'abord comme nani abandaki et puis aussi nani akolanda na sima ti beaucoup ma famille te bandaki mutabandaki nyos wana ezalaki tutala makoma to pese bambote depuis Londres. Donc il est vraiment à sa tête il y a stratégie. Donc nzamba pesa edona yem tabandaki et bandaki ka par hasard to bandai liboso non ba rap nyosana. Donc et zalaka rien à voir na musique nzambe mais to zaki ka ba rappeur tokolaki en Allemagne et puis Allemagne découvra que biso to comme koyemba que
musique kaka ya mokili bobeta maboko bobina bosala boye donc ezalaki tozalaki bando benga eso Makoma Kids donc elakisi bana Makoma Kids donc Makoma Junior donc bana mike na tawana ntango kaka badécouvraki biso tosalaki même kutu baproduction il y a studio ya Michael Jackson na Cologne qui écoute même na Hollywood donc tout ça qui dans le monde succès mon makasi na tant aux Makoma Kids et puis un jour to comment koyemba la chorale na Hollande na Allemagne na Bima tout ça la banzembo tozo prier ensemble pour to aider chorale tout c'est code MM13 et puis code MM14 ngai kaka papa ngai papa bozo beti batama baku bana yesu papa nini ngoza kuyima boy kasela mombaka ngwe yoko mumune yoko yo zibe service awa na zibe service tout le monde a la service e ko ngai ngai kunzi yebisa kunzi Lou puisque zibe service na janvier toza na kati ya Angola omoni kuzanga kuiba ezaliliwe mubimboneo na Brazzaville toza pe lisusu wana ZB service bato ebele bazokufa mpo na baagence agence ya si na elope mobimba bato oyo bofandi na France boza kokende na Rennes bouti Lausanne boke na Rennes botie biloko na bino bozalaka na Paris Rennes biloko wana nyonso to eza koya non papa aza mundele te congolais lokola ngai na ye zibe service papa balekaka pe sérieux boyi merci kosanga mwandamo merci zibe service agence pas comme les autres Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Pelaki nango or ke ezalaki plan ya nzambe akoma déjà kobenda biso mpo kokisa oyo alobaka wana yango wana ntongo tosali chorale tochange chorale selon talent na biso goût na biso ndenge banzembo normal ya église mais tochange yango kamwa na ndenge biso tozosentir bon oui esalaki succès makasi na baeglise nyonso ya bima nsima nango kaka ekomaki église ya bima te me bagroupe de prière partout ekomaki bakomaki kobengisa biso allez par moko un jour tout à la azui idée alobi na yaduma ya na biso babi namoni tosala CD ya biso moko ya groupe Makoma et puis pe basalaki to premier nzembo moko tobimisaki nayoki sango masia aye to do dom tom to do tom donc il bien écoute ça n'a voix qui toque donc ezali ndenge nzambe apesaki nzembo wana toyeba na biso kutu te ke soki osala ndenge nini totindi yango na kisasa mpo bayoka ke toyokisango ke masiya ye donc elakisi nouvelle temps nouvelle génération mais bato basepela nango makasi ndenge nzambe ainspiraki bana na ye oyo baza ya ye basepela na yango parce que ezali te ke mokili mobimba bazali beni baza bana ya nzambe mais oyo baza vraiment na kondima epai ne akosentir liloba na ye ke eza vérité yango wana bana ne basepelaki mokili mobimba esepelaki na yango ale tosalaki nsima nango no Jesus no life donc album mobimba ya monene yango wana oyo boyebi ntongo ebimaki ezalaki eyebanaki deja banda kala 4 na prophète moko na église ya bima kala ntongo nazalaka na 5 ans donc yango nalobaka
baeglise ezali banani, baeglise ezali mabangata, baeglise ezali banani, baeglise ezali biso bato tozo former le corps de Christ. Alors natuni nanu mokili soki vraiment toza na parole ya Nzambe na kati na mitema na biso, le corps de Christ ezali biso. Est-ce que omoni a na mokili o mutu moko Nzambe abengi kazali parfait neti ye? Puis Somme 14 elobi Nathalie Nassé na moni aucun homme qui est parfait, pas même un seul. Alors soki biso batu tozo former le corps de Christ o to bengi ensemble, alors toza parfaité. Pourquoi qu'on change ba église na ba église? Parce que l'église européenne est parfaite aux atteints, parce que les bisom tozo sangisa le corps wane et puis toza parfaité. Alors on retrouve l'église parfaite wapi et aux alaté, parce que personne n'est parfait. Église comme parfait na etamboleli na yomoko. Ndenge lobi na Apocalypse na Thyatira, église ya Thyatira, comme neti moi c'est na comme Thyatira. Église ya Thyatira alobaki nini? Bango tout babungi nzela, ba pasteur ba komi kolala na ba choral, ba choriste, ba komi kosa biloko ebele ba kosa business, mais zaki na quelques gens ba bandaki koya po na ngai, yebisa bango ba fortifier. Alors ba eteke ba longwa, mais ba fortifier, ba kangama na ngai. Kendaka na église ndeko, kendaka na église aliboseza yomoko motemano. Kendaka na église pour être aussi là pour connaître la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, ça veut dire kondima pe amour du prochain. Yangwana to sala ka ba erreur mingi ndenge to changer ka ba église parce que église ezali biso bato. Yangwana ezali ba secret on Nzamba la kisaki biso prophète yabi mala ayebisaka biso na yango salama kabongo. Yangwana na kumi Nzambe pona yango yango toza vivanti lelo pe misala na ye monanaki pe que continuer comme monana parce que natang nzete et katami même si ces ans on a c'est là qu'ici il y a un espoir. Voilà. Merci la histoire au télévision le c'est le plaisir mais il y a bino na monde de la musique et surtout la musique religieuse et ça là qui bien makasi mais style na bino musical ça qui bien mais habillement coutrement na bino et bande ko bangisa bande comme est-ce que bandi kuna mata ba chrétien solo comment on a tout à la kuna cheveux gonflés comment on a yomoko ba lox milai boucle d'oreille comment on a Nathalie kuna ba stati pengani ba stati ba tatou plutôt na bien ba stati ba tatou tatouage et voilà tout ça boye beaucoup tourne en musique mais et ben ça là mabe makasi bozo bima lokola bato moko ya mokili lokola ba mission mokili kotone banda ko bangisa bato est-ce que bozaki ba chrétien solo to bando saka musique chrétienne mais to bando sa musique chrétienne parce que musique chrétienne we utaki na kondima kondime zala wapi est-ce que kondime zala li banda ou bien kondime zala na kat obéissance ou désobéissance et utaka na li banda ou bien utaka na kat. Saoul azaki désobéissance na meso Nzambe Nzambe abisi kendo boma ba pepe na kozwa biloko na bango te mais ye na kondimane alobite na boma mena zwa bangombe oya bien na pesa mbeka epa ya Nzambe mais est-ce que zali Nzambe abisaki asala te a désobéissaki na maloba ya Nzambe donc eutaka na motema euta na libanda te Nzambe na bino ayebisa bino vraiment juste banda na ebandeli kino sukake yetanga salaki mutu apesa ki e vie eutaki esprit ya vie eutaki wapi na munoko na ye oye asalaki na se eutaki na se mabele yango wana quelque part na Nouveau Testament lobi Adam A na Adam B. Adam A auti wapi na mabele asali na mabele asali apesi ba muscle mais est-ce que yango wana mtunzamba zo compter Adam tonga bimaki atambola nonte mapesa ke esprit ton esprit ne utaki e utai wapi na sete me utai likolo esprit tango yaki na ba boucle d'oreille ta esprit utaki na ba bilambata esprit utaki na ba rasta ou ba sukita mais utaki nu propre et pur et kotaki pa mutu sikonde mutu oya telemi neti Adam ye sikonde mutu ayeba kozala obéissance na miso Nzambe a cultiver mokili mais azala na obéissance c'est la kisite que ndengo olateli ou bien ndengo zaleli oyebi toyebi vraiment ndenge Nzamba fonctionnaire mais tolingi omona ngote
parce que yo soki omoni mwasi moko boye aza ba rasta boye neti Nathalie allez omoni mwasi moko pe aza pe kitoko mais aza mo santo ba bengi bon santo na libanda simbi bible alati bilamba moko très classique. Yo repona mwasi yana très classique parce que azomona na neti mwana nzamba solo mais au fandi na 1 mois 2 mois 3 mois 1 an comme mona ke caractère na eza ya insupportable. Ozomona lisusu Bible na eta banda osimba o comme loba ye mutu chrétien tala ndenge naza dessus aha parce que otala ki libanda na ye omona ki alata ki style ndenge Congo lobaka style aba pasteur parce que ça l'a raté allez opesa ki confiance na yango mais yende mwasi yango akome omoni ça passe parce que na kati na ye et comme ils sont esclaves, il y a malheur. Au monde, ils sont beauté n'a été. Et maintenant, ceux qui sont en Zoloba, pourquoi ils ont ba boucle l'oreille au Yuzalaranango aussi système, il y a balok Suzaki Nango, Rastawana, les deux associés pourquoi? Parce que n'habitez, au expliquer ni le bandobata la biso par rapport à la parole autobus de Sikola. Lilo Banzambe ezali lokola nature ndenge tozo vivre. Boye bien Lilo Banzambe ezali nature ndenge tozo vivre. Chaque chose a son temps. Mais la cité que batawana nyos ezali mauvais yo mutoko ko komisa batawana mauvais ngai moko na lata babu ke d'oreille mona longola mona songinde na sepeli mais la cité que ça va changer condiment na ngai ezali ngai bon temps na obi soki muto azola taba style o ezaki na 1970 aotambola yango sikoyo e osani et aux à la Sony. Tous autant bon c'est le style. Les lots tous à bas smartphone. Quand les arcs bas téléphone à miner. Alors tous autant bon là mutus quoi le baté na lingi 40 kala. Alors bara ça ou beba style wana et ça qui style à rappeur mais ça peut sous style en les lotés na tambola qui ça moni ba style à rappeur ba ola ta bien. Mais ça peut na tayango. Donc zamba zali mettre du temps. Mais tayango échanger des condiments na binoté bizaleli na binoté devant le Seigneur parce que vous avez santo netier. Alors bien on a 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Oya bengi bino azali mo santo yango pe bino pe bozala ba santo mais bozala ba santo na nini na votre comportement. Alors ezali bizaleli na yo nde muteko eko kimisa yo panzambe ou be koyeli so panzambe. Esaïe chapitre 59 elobi liboko na ngai eza mokuse te mpo na koyede matoi na ngai eza ekangami te mpo na koyoka mais ezali nde bizaleli na bino parce que okoki kozwa mwasi oyo amonanaki mosantu oyo bolingi komona ame na kati azalaka tueur abebisa vi na yo akomisa esclave okolela malheur na moto oyo asombi mercedes moko ya kitoko ya jipa monene mais ntango ayoki ke montere ekufi akeluka voiture eza mabe mais montere ekokomisa ye ntina na Kivu. Samuel ye moko azaki prophète atali mwana liboso Eliab mwana ya famille ya David amoni ba muscle ne alobi nzambe alobi ke oyo vraiment aza na apparence ya ba pasteur ya mosanto yende mutu roi nzambe ayebisaki nini bino bato na mokili botalaka libanda me ngai nzambe natalaka na kati. Jésus-Christ alobi na biso clair alobi na Jean chapitre 8 verset 15 bino bojijaka libanda me ngai na jijaka mutu moko te bino bojijaka seno libanda me ngai na kojije mutu moko te. Pourquoi Jésus-Christ alobi bongo pona ye bato mibaba ko toza banzambe te toza neti Jésus te or que Bible esi biso avant tozala vraiment bana nzambe il faut totambola ndenge Jésus-Christ atambolaki ekomami na 1 Jean chapitre 2 verset 6. Voilà. Merci pour la réponse, en tout cas bien répondu. Par rapport aussi à famille Makoma, séparation hier et comme la bino ensemble avec Bozaki famille Mobimba bobeta la musique moko kitoko et séparation hier qui na kati wana yaki d'abord ndenge nini na bandeko ba tala biso libana mboka ba comprendre aussi bokabani wana zizani wana désordre wana désarroi wana et yaki ndenge na kati famille. Oui, avant nyonso esalama biso tondimela nzambe metonga solola na biso tokoma na badoute mokili mobimba eza compliqué tolobi ke Dieu est vivant Dieu asololaka mais tant kaka obanda kosolola ubi azoyebi so basi na bandoto ale doute ekoti ndenge bana Israel bamona na miracle me bandimaki yango te mais nde ntango biso tozalaki ensemble molimo mosanto l'Esprit Saint ebandaki koavertir biso et bandai kolobake botambola na propriété et puis pe Satan a sali plan que train
bozali lokola train. La tête ezali à pamboli ser na biso Nathalie. Donc biso tozali Nathalie azali neti mutu ya train biso tozali ba wagon hein. Alors Satan a géré que ako kata train mutu ya train ale ba wagon esa nini ekoya bosala attention ezaki prophétesse moko muta ebisaki bisongo. Wana na Kinshasa to te na Hollande. Alors, tant que vous avez biso bongo, bosala ba prière pe bozala, beaucoup télémaka ka beaucoup résister selon qu'on dit ma prière parce que prière non qu'on dit ma ça sert à rien. Alors, toye ba kango toyo kakango. Ce qui Nathalie na Bible batumingi ba yo kaka ba avertissement ya Nzambe na Bible ba yo kaka ba comprendre ki merci manango batombaka. Mais esengo na mutu oyo ako regretter masumu nae pour Nzambe alingi une chose alobi que son amour n'a pas de fin mais ako renouveler ce qui moto a regretté etamboli nae regret donc yangwana donc ebisa biso bongo et salama kipe bongo yangwa ba désir ya musuni yaki ba proposition yaki parce que Nathalie proposition ya contrat ya mukil yangwana et salama ki bongo à l'état et salami bongo te rappeler na prophétesse wana yango nde sikoyo tozo sala nini lokola Nzamba obi kalingi biso mingi lokola lobi ke mukili mobimba ifoye bakombo na ye lokola atiaki na tawana po ete batu bakomaka kotia bato bazali na libanda na ba look pe ba style mususu mukile bwa kaka bango e banda ko considérer bango comme bana Nzambe te tozalaki lokola ba juif bazolo bake osa païen okota na ndako Nzambe te or ke nani okota na Nzambe muto alingi Nzambe 1 Corinthiens chapitre 8 verset 3 si quelqu'un aime Dieu celui-là est connu de Dieu. Alors, il a qu'ici que ce que vous avez na motema na oko trouver yango lo bami na Jérémie 23. Lukanga vraiment motema na mobimba zolo ba jamais lukanga na nzoto na yo mobimba. Yango na soki tozoko la tozali susu na comportement ya bana mikete. Soki ba style ezo changer génération kendaka. Soki un jour pantalon komi style ya kala, orola tanini style ya sika. Donc eza n'a rien à voir na kondima na yo. Oyo nyonso so kanisa ke bayake pa ya Nzambe po na ba look po na ba boucle d'oreille. Mon peuple périt par le manque de connaissances. Osée chapitre 6 verset 6. Ndeko bolongo koteana ke muto azana look boy yangwana yete ba erreur wana esalamaka me Nzambe aloba moke na moke ke bokipe yango te parce que ngai na jijaka libanda te eza clair eza pe global alobi on na mokuse mais eza clair ngai natalaka libanda te mais natalaka na kati naponaki David au lieu que yaya na mokolo naponaki parce que David azaki na quelque chose et pas na ngai confiance obéissance. Voilà. Et mais nani a sala kelelo Nathalie Makoma ake na ngambo ya musique to benga profane parce que yo mo to betali solo ake ba proposition yaki ebele et pona ba benda moto a train wazali bongo leki na bino Nathalie Makoma et to mo ba mise bela yembi na bango ya mokili et style même ya kolata bonde kolata naye ezaki moi bien maintenant condition na monde wana ko ma belle sous makasi surtout na ba concert mona ki mo makasi et na ba libanda ya poto kuna et nani vraiment musicien na sala amema Nathalie na musique ya mokili na ngaka pour la vérité Martin Makoma te côté moto amema qui est côté ana na éviter parce que tant moto azo se éloigner na la vérité akima appelle même famille pour vérité et kulinga magimino momuke akima biso momuke yango na vérité sala nini et swaka parce que moto azana lumière et ensemble moto azana lumière ensemble te ya ko supporter na yango te ezalaka bongo mais tant moto babenga na lingala moto memake na nzelana wana na ebite mais na ebi seulement une chose que nzamba ebisa biso ke bosala keba très oleka satazo ngakata motu pe motu ekatamaki tant motu ekatamaki donc tozo tala lisusu eloko extérieur te
mais total eloko intérieur parce que ezali na intérieur nde mte salami. Donc eza inutile toyeba mutu nini parce que tant toyeba mutu yango tolakisa misu tokofinga ye wana tozolakisa amour du prochain te. Alors notre guerre ce n'est pas dans la chair mais notre guerre ezali en esprit. Alors il faut prier pour que nyonso ezala restaurer. Donc yango wana eza mutu alibanda na yebiete naza pe na besoin yebete parce que notre guerre est dans la prière. Voilà. Et tant Otali, au monier clip na Papa Wemba, au monier clip chanson aussi na ba Michel Belé Amboga. Mais ça là une réaction d'abord en famille. C'était d'abord comment bo kanisa nini tant bo mona kinde kona bino moi si o bo pesa ki espoir que lobi azala moyimi monene nkolo azala ki pe mais abungi nzela en famille boloba kinta moni ba clip belé belé ça ki na misa mokili. Tout le monde a kiango, mais nani yango kosepela na ozalaki na lumière okomi na molili nango kosepela na yango. Yo kanisi tosepela ki mais topesi ekaye moko RRT faute soki bozali na groupe utaka pa moto moko te. Biso mo pe tamboli na biso ezalaki ba voyou ezalaki ba jeune parce que biso mo pe to tambolaki na bosoto na comportement na biso. Donc et là oui parce que ezalaki te ke kaka Nathalie moko mais ezalaki biso nyonso donc elaki si biso nyonso tomitala ba erreur tosalaki tozwaki yango en sérieux étoile monene nzambe apesaka na biso mais elaki si te ke ezali trop tard parce que nzambe asali isu makamu esi lisusu pure. Mieux vaut l'obéissance que succès à libanda, mieux vaut la parole na ye que succès à libanda, mieux vaut aux ala béni, aux sala musala en esprit, au retiré bana ya nzambe, aux on sabango pa ya nzambe. Chinois, couleur nyonso, style nyonso, bazonga et pa ya nzambe, tozali kolanda ta ya apostologie. Tozali kolanda ta ya apôtre Paul. Malgré azalaki pe na bato bande ko critiquer Paul, boye bien na ba Corinthiens na ba Galatia, bande ko maltraiter liloba ya Paul. OK, wapi ba évangéliste na bango, wapi ba lettre na bango et komama te na Bible mais ya Paul mte komama. Biso tozali lokola ba Paul ndenge komami na 1 Corinthiens 7. Tika ete mutu nyonso aya et pa na nzambe na etandenga zaleli. Alors est-ce que tout le monde a kangote? Il y a qu'à parce que si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Na mona mutu mususu abala mwasi abuka na makolomi bale bisoto loba ma azlingie makasi boye pourquoi aza makolote osala nini oh wana ozali mwana ya Satan parce que mutango alakisi kalingi mutango alingi mwasi yango na motema. Alors nzamba azoluka les vrais adorateurs. Alors totika ko salat ko tala bilamba latinine eza yango te mtu ezo bimakati na ngai parce que yango mtu ezo kota kat na ngai marque esi koloba nini ce n'est pas mtu ezo kota pa mtu era na mtu empire elo ni ekoti kat na ngai ba boucle d'oreille ba style mais ezande eza ko bimana kat na moto. Yango na ouvre par exemple ceux qui vraiment te comprendre te recommande vraiment les peuples de Dieu au hasard qu'on regretter chaque jour. Un jour viendra et il est déjà là que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Voilà, merci pour terminer à ce qui concerne la famille Makoma et to solo limo muke meka ozwata ko solo la pe na ndekolo na Nathalie Makoma si ça joue PC message ni ko PC à ce moment à total et ça la plaisir dans la période Jimmy Dilan Toto aussi dans le mais donc on a biso le président Claude Ndomba c'est à la biso depuis Londres message ni ko PC Nathalie, l'amour est longue jamais. Pe tosola nabiso, exact que tosola raté. Pays comment différent. Oui, exact de pays comme différent. Mutuna muta comme na famille na bana, donc ezali nzambe mutunya sakola ka. Bomunga pete na koli mais na zatisko kitoko. Donc Mende Nathalie, en tout cas. Nyomo koebi ke Martin Dekono ba yaduma ba ani ba pengani ba tutala biso to lingio mingi mukilipe lingio mingi muto aza mwana nzamba solo apria kapona yo muto aza mwana nzamba solo alinga kapa continuer kolinga yo muto aza mwana nzamba solo akokima yo te parce que nzamba obaki to kima mutu te aimer ton prochain comme toi-même les jugements ezali na maboko na ye mais muto akozala ako échapper na jugement azali muto oyo ayebi Yesu Masia na mutema na ye mobimba pe aza ko accepter mutu nyonso na mutema na ye. Nathalie, we love you too much.
Voilà, merci. Et tu as maintenant bit nao na ville Kinshasa parce qu'il y a cela. Tant d'années, on a peut-être surtout combien d'années au Tika Kinshasa, au Yel sous encore. On a vu la production et belé 12 ans, voilà. 12 ans dans la ville Kinshasa, tu déployé donc plutôt 12 ans au Yaka, Bobé la production Bozonga. Et tout le monde sur Kinshasa, bit d'abord il y a visite nayo na Kinshasa, il y a la famille, il y a Luka, nini na ville Kinshasa au Bongisaki. Nzambe na biso za vivant tondimela kaye yango wana pe tomona ba miracle na ye asola na biso na bandoto pe na ba vision to bosana te nzamba za vivant liloba na ye eza vivant na moto andimeli nzambe soki oza koluka ye pe oyebi ba ozo arranger ba erreur osalaki ozo kanga ba porte du malheur wana ukoba force wana pe ozokoma na dimension mosusu ngai na revivre ba dimension wana pe na sepeli mingi nzambe ayebisa nga na zela ta na ngai parce que akopambola ngai avant kuta pambola ngai ebisa nga ako na bandoto pe na bavision ke nazali serviteur na ye yango wana nakomaka kotambola na ye ti lelo mais ezali jour moko bapaster ebele baprofete ebele baleka mais ezalaki jour moko nayokaki epai ya frère na nga tutala na bamama na ngai bazalaki na Congo baye balobi bazosola kombo ya prophète Dada na téléphone na mwasi na ngai nalalaki na lamuki na obi prophète Dada nalali lisusu ali mongongo elobi kati na ngai ndenge lobaka elobi kasola biso bandoto pe ba vision Job chapitre 33 verset 14 alobi ke sikoyo telema kende na Congo somba tike mema mwasi na yo ta ekoki ete osila ko pambwama na yoki na lobi na mwasi na ngai sikoyo nde na accepte na kende na Congo ete mosali na nzambe tata ya molimo asila kopambola mwasi na nga kutaka me yo okenda kala na Congo na obi nasala nini mutema yange ezoloba telema oza encore 2 semaines alors yango moni na ye alobi kombo na ye prophète Dada ezali ye mutu na pesi na Congo pe na mokili mobimba bamona monene na ngai bamona mystère na ngai nde loba na lingala bamona ke ngai nazali nzambe na sala miracle pe na continuaka kosala ndenge olobi donc yango wana ngai to na yoki yango motema ekomi otya moto parce que moto na moto aza na relation na ye na code na ye ndenge nini nzambe asololaka na ye nayebi code ndenge asololaka na ngai naobi tokende kosomba tike tokende nazwi ide nalobi namema mpe bandeko na ngai oyo balinga bakoma musulman me nateya bango bakoma bachrétien namema bango nyonso or ke nayeba ete nyonso ezalaki plan ya nzambe mpo ete apambola mpe moninga na ngai yango donc tomoni bamiracle mingi nakumisi seigneur na ndenge asi kokomisanga mokoma lelo. Voilà. Et tout le balelo va consacrer au communani, prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, Thomas Diak, toi sien et Tonga et pas prophète Dada, tu profites de PC Bambote Belé et Boibi prophète Dada Zali Moko et Abaito Yamba pe Belé les missions de la réalité chrétienne, Oyo Akufa Nzambalagisa et Belé sur Botali bien à émission à Congo promo, bon na émission prophète Dada, Yende ba utaki ko consacrer ndeko na biso Martin Makoma na bike tout à la Makoma tout à la biso Pengani Ani aussi Nathalie Bambote Belé et Douma Makoma to pesi binombote partout que vous allez voilà. Oui. Communani va consacrer l'équipe bien. Va consacrer l'équipe très bien parce que les bourgeois va bien on est consacré. Consacré. Avant. Allez-y comprendre. Donc vraiment mes amis anglais hein. Avant va consacrer nzambe sia pambola ngai asala kisanga nyonso wana. Alobaka batu baoye bayote barobengo moko apôtre mo barobengo prophète mo barobengo évangéliste mo barobengo docteur mo barobengo enseignant mais alobi ke 5 ministères wana oikomami na 4 na Bible na Ephésiens chapitre 4 verset 11 5 ministères wana asi apesanga yango pe ezali na kati na ngai nzamba peso 5 ministères nyonso na kati na moko amen. Tanga elobama kibongo malobi ke jour ezoya ou bien butu ezoya na sima tonto utaki na ngoma ko bonde la pe na ba carême sec yango wana asilaki ko prononcer le Seigneur déclare que lelo okomi apôtre nakolo et puis pe otonga église osala pa ya mutute mais otonga église na ngai po ete ba pasteur boyo kango très bien
parce que vérité ndenge lobi na Psaume 40 vérité na yo gloire na na kobomba yango te eloba mikutu nini na lingala babenga oni 40 na lingala na tuku mitano na 10 babenga oni 10 mitano te sambote bon tozonga kana ok, Somme 40, verset 10. Le bin roboma nguya noté. Bon, zomi, n'a habité soit à raison, mais tout est à 10. 1-0. Alors, le cas ensemble à l'obi que à télémissi, à l'obi que parce que basali ensemble mingi, ba conduire bananangaï na ignorance pe na vérité. Martin a été mission poète aussi la cause zotambola na erreur bazongana nzela ya droit. Donc ezali ba parole o yemoko Seigneur asili koloba pe alobela ngango pe. Nyonso oyo ebimaki kat na prophète Dada mais ngai moko pe na komango nyonso na livre. Donc yango pour moi ezalaki not something news. Ezaki pa eloko ya oui donc na kumisa kinzambe parce que ezalaki bongo banda kala yango wana bomoninga lelo na ina mboka ya Kinshasa parce que esengo na mutu oyo akondima na tango ayokaki neti Abraham ayokaki na vision telema sala bo ekende tika ndako ba parano asaki nini akendaka nzamba considéra qui est comme juste selon kondima ezaki non selon tamboli na epe bisaleli na ye babenga oni comme nzoto na ye ezalaka wana te azalaka incirconcis. Donc nzamba benga kaye na ndenga zalelaka sima yango akomaka circoncis pour na loi au contraire nzamba salaki na ye mais elaki cité mokilinyo sezala circoncis parce que ozala circoncis non circoncis olata malamu olata mabe mais soki motema na yo ezali na confiance et pas ya nzambe teneti tata na biso Abraham ndenge ngai pe na telemaki na yo ki mongongo na ye lelo abomonga na Kinshasa. L'homme vivra par la foi. Prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 4. L'homme vivra par la foi. Et voilà par rapport au ministère où le bimina papa Nabiso Dada, lelo apôtre. Est-ce qu'il y a une mission apôtre? Mission apôtre d'abord les anini parce que tant que mission le apôtre, mission na yo les anini na mokili surtout na église corps de Christ. Oui, bien, Nzamba salara makamu ici mon incroyable ministère ya apôtre Paul ezalaka abandai pe ko guérir pe abandai ko mona bandoto pe abandai ko prophétiser. Nzambe ton apesi moto apôtre abakisa ba don selon deni ya lingi. Et yango ana soki na lobi ndenge Nzamba apesi ngai ministère dangai ki apôtre mais bosi ko yoka déjà kapesi nga tous les 5 ministères pe na kati na ngai donc boza déjà na réponse. Non, nous sommes allés délivrance, prophétie allés, qu'on a implanté aussi l'église partout dans le monde parce que le ministère y a apostolat, des on a implanté l'église partout, qu'on panza sangkolo comme évangéliste. Yangwana na bande ko salango déjà même tant tozalaki na makoma tokenda na bamboka ya bazi partout to bande ko sala yango déjà pe to continuer ko sala yango yangwana ebengi apostologie oui. Merci Tero Minasuka émission Nabiso. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme message phare na bandeko bota la biso surtout et lelo pe ba moni 5 ministères Nzambe apeshu yango lelo Nzambe wana oyebisa nini église corps de Christ bazota la pe mobimba oyebisa bango nini pour que toka bana yo mais on va pas se séparer comme ça na suka au célèbre somo loko oyo baneko célèbre soka ensemble parce que na ki voix moko ya kitoko na kat donc yo bandanga na compagnie yo ou bien na bandanga na compagnie na démon be wana moi c'est ok la kisi ke azada talama kas bana na nzambe esengo eutaka na moto oyo aye vraiment et pas nzambe na motema na mobimba boya na nzambe na bino na motema na bino nzambe azoluka vraiment les vrais adorateurs lisolo ya makoma donc oyo apesa na makoma ekufita parce que c'est le même message oyo boye bien que to bandai koloba échanger parce que nzambe talaka libanda
te nzambe na bino ayebisa bino na bapassage ebele katala kawana te matala nde moto aza koobéir na liloba na ye mais alobi vous êtes appelés d'être dans la liberté mais faisons votre liberté à ne pas vivre selon la chair et la kisite que vous vivre babilamba ou bien bani alobi ngote alobi comportement na bino et vivre selon la chair te comment yo mwana nzambe ozolinga nzambe ozokende na église au-delà bilamba o ba chrétien balingi bamona bo ba ke vraiment ça chrétien mais ce que comme inandaku ozo maltraiter mwasi na yo ou bien ozali na mwasi mususu au côté wana nde azolo ba ke d'obéissance yango na péché yango na ezali banda te yango to comprendre Bible bien na en esprit yango na ko senga vraiment Congo Tokoma nouveau, Tokoma vraiment les vrais adorateurs. Bon juger les sous batouté, tout juger les sous batouté, mais de total batou oh balobi, ndenge lilobelobi si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8. Yangwana verset 3 coutes. Yangwana donc tous à la vraiment gens nouveau. Ba église est changée. Ba église botika motonionso aya na faiblesse ne o azaleli na yango parce que na kati na onde akoye kola position nini azwa elobi na Marc dans Romains chapitre 13 ou bien chapitre 14. Na 14. Donc accueillir celui qui est faible dans la foi. Donc toye babilo kwana wande tokozala uni. Toute la Bible ezo solo la kaka eloko moko uni. Na pesi bino commandement ya sika Jean chapitre 13 que vous aimez les uns et les autres. Alors bien au clair vous jugez selon la chair mais moi Jésus-Christ je juge personne. Alors bien on a Jean chapitre 8 verset 15. Yango nezali message nangai nayebi ke ba o bazali ya nzambe bako bénir. Mais nayebi ke ba o bazali ya nzambe te bako critiquer. Mais liloba nzambe lobi nini soki bafinga kinga sachez que bakofinga pe bino. Jean chapitre 15. Jean chapitre elobi la lumière yaki na mukili mais mukili yambaki yangota. Donc toi bien obisonyoso persévérer dans la foi parce que l'homme vivra par la foi. Toi mbanze moni. Voilà, mais avant toi maintenant tu as une dernière question par rapport à loyembo lelo botiki elanga tata loyembo ba yembi nyoso bokomo koma ba pasteur bokomo koma ba apôtre bokomo koma ba prophète siko bilanga oyo botiki ya baloyembo wana banani va continuer parce que tout le monde ba yembo nyoso bokomo ba pasteur nyoso ele kakame elo ni etika la na likolo kuna loyembo. Alors loyembo ko si là jamais David azaka grand moyembi abanda okoma ba psom pe abanda ko yemba pe abanda ko prier na yango. Alors tango akomaki roi est-ce katika loyembo atika qui pas Asaf mais atika qui ngote abande koyemba biso nyonso toko louer l'Éternel avant prière nous à la casse. Il faut louer d'abord le Seigneur. Il faut mungongo ne yembele po tozo molimo ozo moto yangwana na lobi vérité natango nzete ekatani même si César c'est espoir nango ezali nango ebisibino ke makoma esili mais tozana vivant. Nango lobi kezali impossible. Est-ce qu'il n'y a pas un ensemble impossible zalaka? Mais bozo est vrai il se soutient, succès wana ezali se soutient depuis Nathalie Kenda. Nani yango lobi que quelque chose ezali impossible devant notre Dieu le Père. Nani azana ko na doute wana. Aibisa sarate nini ezali impossible na miso nangai. Est-ce qu'il y a zali capable te que azongisa yango? Est-ce qu'il y a zali capable te que tant pambolinga lelo nandinga pambolinga apôtre est-ce que zali bénédiction monene te na ki apôtre nande tondo yemba bondi manzambe lo yembo na côté eza la même chose te mais tant c'est quoi ça la volonté na ye ndenge Marie mère de Jésus lobaki oyebisinge loko ezali impossible na matoi nanga na kokomta na zemisa mobali sala oyo lingi nzambe tata. Alors nayebi karosala walingi nayebi que rien n'est possible na miso naye ba église nyonso bozala uni parce que bozali bana nzambe bino tu bolobake nzambe tata mutu nyonso loba nzambe tata mais bozali bino nyonso différent parce que ba chinois bazali ba noir bazali mais tozali biso nyonso bato donc ba église ezali belé mais tozali ko sangisa corps de Christ soki tokomi uni soki tokosambela pona bandeko na biso bazali na baetonga misusu ndenge lobi na Galatie chapitre 5
s'occuper na bandeko na bino o bazali na bitonga mosusu ndenge Jésus-Christ alobi na Jean 10 nazali lisusu na baesika na nga mosusu bango mpe bakumisaka kombo na ngai tososola tozala uni tosala te o bima baza boye o église oyo eza boye o oyo nyonso ezali kotanga kombo ya Jésus-Christ oyo nyonso ezali kosimba idole te oyo nyonso ezali kosimba bikeko te oyo nyonso ezali kotelema deva ekeko nzete alobake yango mte ezali image ya Jésus-Christ parce que alobi ne fait pas mon image oyo nyonso ayebi ke azosala yango te azali béni. Voilà. Bambote opesi pa nani nga pesi déjà tout à l'heure makoma et na maman la grâce opesi bon déjà mbote bambote opesi pa nani na pesi bambote na ba vrai pasteur pe vrai apôtre pe vrai prophète oyo na ebité mais na ebike en esprit toza bandeko pe na sengi nzambe abatela pe liloba ya prophète dada po mukili eyebake azote ya liloba ya nzambe. Et puis pe mutu nyonso ndenge to respectaka ba prophète na kat na Bible ndenge pe lelo salami kat na biso moko to lobrake ndenge salamaka na Bible eza vraiment makamu ici ce que salami na kat na bino na milieu na bino moko mais wapi kondima na biso mon peuple périt par les manques de connaissance mende na saluer na pesi mbote na les vrais adorateurs o ba comprendre le message oyo mais ba o ba comprendre te na sengete nzambe o a changer mitema a changer parce que son amour n'a pas de fin. Peace. Numéro de téléphone? Normalement, au nyonso akolinga a contacté ngai ezali pe numéro ya Belgique. Numéro ya 0032. Il faut le voir bien en français parce que nous avons mis en néerlandais. 0032 488 36 04 74 0032 488 36 04 74. Soko lingi naya un jour na etonga na auto partager liloba ya makasi pe liloba kitoko. En tout cas, tozali ndeko sala po ete liloba na ye bana na les vrais adorateurs ba comme à l'esprit na esengo. Nzamba pambola. Voilà, tokosuka na nzembo moko pour que tokabana yo papa Martin Makombo. Ok, olingi nzembo nini? Nakuganga butu na moi. Nakonganga butu na moi kasi yo oyo kangate koyo kangate nafukame liboso na yo kolonanga yo kelanga nakonganga butu na moi kasi yo oyo kangate okoyo kangate soki motema yange mipesi pai na yo te mais nzembo oyo eza malamu na lingango mingi mais ezali ngai na tchaki voix kaka na corps mais na tchaki na couplet te donc toluka nzembo nga na tcha na couplet ezali nzembo nini te wana ezalaki tutala bino paso kolobanga yawe ezali erebanteli ya mayele Potusa yango boko salaka boye pokati tina mamaramu Kobanka ya wende zali pengani I love you. Voilà. Merci, donc en tout cas, bravo, en tout cas, et ça fait vraiment plaisir qu'on en a yembi et puis bana nzambe aboye. Mais pour terminer, dans la prière na bana nzambe et belé bazota la biso na mandako. O bazana ma kambo songolo pakala, ba o bazana problème mikanda, bazana problème kobota, bazana problème musala, sali la bango prière parce que le loza déjà musa nzambe, oza n'importe qui te. Ngana zu déjà bénédiction, mutali buso sa émission na Congo a. Oh, Zambe na commission na ndenge ntoyoki ke to sila ko bondela. Zambe ali boso na tondi pe na commission na motema nga mobimba. Bana na nzambe boyo kamalamu. Boyo kamalamu. Nzambe na biso azali nzambe na biso azali moko. Nzambe na biso azali mibalete mazali moko. Oyo azalaki maître mokonzi ya likolo pe na se ya solo kombo na ye ekumisama toujours na mitema na biso, kombo na ye esanjolamaka toujours na vie na biso, na kombo ya mwana na ye Yesu Masia oyo azali fungola ya bénédiction na biso. Oh bana na Nzambe po fungola mitema bino na ngonga oyo.
kanga motema kanga miso na yo makasi pe fungola motema na oyo ka parole oyo parce que guérison ezali na moto oyo azali kotia kondima liboso mais guérison ezali na moto oyo te oyo akangi motema na ye. Alors Nzambe tata na sengi ete mutu nyonso oyo azali koyoka pe azali kotala message oyo ya mokoma lelo. Oh Nzambe tata ezali na babasi oyo basi ko espoir na bango esili ko sila parce que ba docteur ya mokili balobaki ete yo ko bota lisusu te yo okoki ko bota te. Oh Nzambe yo zali maître ya ba miracle na kombo ya mwana na yo Yesu Masia. Oh Nzambe tata nazali ko loba ete na kombo ya Yesu Masia mwasi esiko zali esiko fandi simba liboko na simba libumu na na liboko loba ete liloba on naza koyoka prière on nazali koyoka po ete nazali serviteur ya mwana na Nzambe ye mutu asi kopambola ngai ya mwana nazali na autorité ya koloba ete esika ozali libumu na yo esili ko guérir na kombo na Yesu Masia esika ozali problème na yo esili ko sila na kombo ya Yesu Masia. Oh mutu oyo mobali oyo alingi mwasene mingi mais o azali enchaîné na kati na mabe oyo posa na ezali kokende toujours kotala basi mosusu mais alingi yango te lelo ezali démon mutu azali kosala yango lelo nazali ko écraser ye nazali ko enchaîner ye nazali ko bwaka ye na kombo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour être ye azali délivreur po ete ye azali mokonzi ya bakonzi ba oyo basi oyo basili kokite ba mibali na bango po ete bazali ko obéir mingi epa ya ba pasteur ke olie bazala obéissance epa ya mibali na bango na kati na bandako na bango caractère ya solo epe commandement ya solo esila kozonga kati na bango au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ba oyo basili koloba ete espoir na biso esili ete Nzambe atika ngai situation na ngai ezali kobonga te nazali kosenga esprit de discernement esprit de connaissance reconnaître d'abord etamboli na yo po ete aussi la kokata yango aussi la kobwaka yango musika parce que mutu ako vivre soki azali pur na motema na ye au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tika ete mokili mobimba ekoma bana ya Nzambe ya solo na kombo ya Yesu Masia. Yamba bénédiction ete Nzambe azala toujours kat na yo pe ayoka mabonde na yo nazali musika mais liloba na ezali pembeni ndenge siko bana Jérémie 23 la parole Nzambe na ngai azali Nzambe ya pembeni azali pe Nzambe ya musika es musika esi bosili kozala bosili kozali pamboli na kombo ya mwana na ye Yesu Masia de Nazareth. Amen. Amen. Merci, à la prochaine fois. Bye bye. Ayembité.